Oh nini ngana za muta lokolo yote oyo eza lokolo oyo kokokanga Eunice Banze la fleur du chito ça appelle mukolo konde kozana bosiko ata yo monga pena lokolo na ngai yango Eunice parfait parfait non fini la wapi te fo fungula non fungula ndenge ni bouton yo benda kabo benda eloko yo te benda pa du ko nyonso we ni ndenge ni benda likolo bu likolo ne ye Eunice Banze ko bomanga la fleur du jour femme intelligente à côté on dit que Eunice Banze ngana uta poto ya chango ata na montage ça la bien na yela yo valise mobimba ya kadingi na kadingi kaleso te ko boya kande ko fungola valise na songa na mondako ko tia motema na o Eunice Banze te bimisa pe ya yo na ndio la mama Lili mais na bossa tout ba esthétique yo kabe bon enveloppe oh siko soki soki parfait esili important sa botino ezana banochaka mai na kati mama na lingaka escroquerie te ndeni ni biloko musu etikala oya na ndam te na kuta na biloko tro na bato ba kotikala te na kuta na biloko tro na bato ba uta poto na kuta na biloko tro na bato ba uta poto etikala ko ya nzoka pesi bandeko na mibali waya Eunice Banze biloko na nge kokite ko bokata no ba prière wana ya voyage pardon bokata yango bokata no ba prière wa bokata yango pourquoi esa na bato belé na minute oyo basenga c'est-à-dire basenga kutu nzambe poto te ba okende poto me ya misala mabe akendaka poto azongaka maza muta misala mabe ebele yo za mwana nzambe foza na kondima manga na koma na foi moko pratiquement impossible mama Kapashi tango bandaki musala oyo ya sika ya télévision obane ko sutukela bato bakendaka bapoto makasi naza conséquence ya makambo ya poto mama Kapashi soko kufa menge sina kufa et puis na ngana bela mutu pona makambo ya poto lelo obiso bato lo to leka na ba TV to yebani biso bato bakomisa biso nde ba banki makasi na ba famille to koma ba banki makasi na ba quartier to koma ba banki na YouTube partout tozaka ba banki toza ba banki te toza bato akozanga toza bato akokelela tosala pe musala opo bato ba aider biso ba kabela biso lobby okoma journée différence nini osali tango kitimboka non toutes nos questions et le photo tout là. En tout cas, na mona pa ke na utinde poto après na mboka désordre. Mutunyo so sala ndinga lingeli. Moto likola moto. Mutu azana titre na mboka zui sens unique. Mutunyo c'est-à-dire mutunyo so ko kisapo sa na lié. Mutunyo so na liberté na ya sala o so na ko na prince. Au moni pe parti politique pe ba ko sala réunion na bango na sorti mouton. Oui. Na se wana ya sorti mouton. Et comment ni na sa sorti mouton? Na yebité ezaka ne balobaka ke mutabane ko luka place ko bata mamoi ne ya ko kimela mbula. Sorti mouton e bimande lokola ndako batongela bango pona ngai to chango ba porte. To chango ba porte tongo etani to senini to fongoli. Dadi surtout ya bino chango. Ya biso ya chango e koma wenze e koma toilette e koma nyonso surtout bitabe na koma sko ko regretter batongeli biso eloka malamu na koma ko mitu na posa ba buka yango te ba buka bazong sa plat ba buka bazong sa plat ba buka bazong sa plat soit ba tia ba discipline mususu Total Solution nana ndaku nanga pour ezati to bana se donc bo se tracasser c'était parce que solution est la Total Solution pourrait pas nanga eza dans l'avenir mobilisé pour charge pas nanga et ben installer là déjà millions sont au papano les arabes sauf pour raisonner nga mona kitara ba ngoli ba panneau et comme charger la courant sauf pour que ba panneau ils déjà au charger pour ça la tina te panneau na zo ça agent à Total Solution ayeli na solution ba ya qui déjà ba installer nyonso mais le quoi la senga ki bango na ligne soufuke il aurait qu'il épée la partout et ça dépend ya biloko le ça là papa bonjour. Bonjour maman. Je peux ça déjà sans Total Solution hein. Expliquer mon nom où vous savez et puis oh vous voulez qu'on bâtisse pour l'année.
Bonjour tout ça, maman installation, il y a 5 kVA, là des batteries, il y a 5 kWh, et ça lit 10 kWh. Les maman baxi, la capacité à la charge de l'eau qu'on a, il a besoin de plus d'autonomie. Les théories tickets sous batterie, il y a 5 kWh, na papa on a besoin de avoir toujours pour installer maman on a assez à la pour installer la immeuble, l'appartement partout pour installer. On a dit bah tout ça, awa. Attache moto benga biso te o ekati molele. Vous avez toujours la lumière. Et vous ça la congélateur, nous ça là, nous ça là très bien. Convertisseur, il y a 10 kV zali, 20 kV zali, plus zali, vous avez besoin, vous avez la chambre froide, pour démarrer en haut aussi la maman. En tout cas partout. Au Angola, on partout. Angola, tout est sur zali. Partout, bon maman, tadi, mwanda. Adresse na à mon corps, vous allez limiter deuxième mairie, numéro 7 bis. Ok. Oui. Installation, j'aurai combien de jours? Ça dépend. Ça dépend de l'installation. L'installation, il faut jouer jour, mon corps, 2 jours ou 3 jours, ça dépend. Vous faites ça bon, la moto, vous avez fait ça pendant. Donc, après, si c'est le numéro 6. Oui, ça comprend que nous avons un client. Ce qui est un bon projet, c'est le Moussala et la Soukayo, Bando fourni, bon une solution à Banda pour la vie. Au bout du caca, la vie de la famille, Chili, Yona Ban. Chikayo Taladad. Eh, allez là, émission, hein. Bon, tu n'as pas eu sur l'ambition à Capage Télévision en tout cas. Dans son y'a ma belle nanga, t'es au tala pasteur nanga moto anzambe. Allez là, fais mission t'en dinga tché. Aché d'adé kiti. Merci d'avoir eu sur l'inga biso lingi perruque. Oh yo na perruque na tché na Paris est disponible. Lingi ba roba kitoko. Ezali na Capage Télévision. Daddy. Daddy. Matea. Oui. Wana ben rappé mingi. Jika. Jike. Comment? Na yo kutoka okapi na mboka, utaelenga mboka bien. Bambe ba pesa bata poto ba pesa ami balé. Olula mbali boso Te? Mbali boso. Na bandoto na ngai kota na yo. Mbali boso za bizi non, panda. Non, na fandisi yo te. Fona loba, prenez place. À votre soif. Ozomona non na pesi yo kutu. Na pesi yo accepter. O makenga makasi na sekite mikolo. Oyebi soko yé pa ba. Oyebi tant ba pesi yo place. Ezaka. So ba pesi yo place te sala bango ata kanai. Tikalaka ya ko telema. Otela niveau ya maturité to pe ya bagage na bango. Ezaka bongo Ezaka bongo. Ok. Likamu nini yango boya ya o traîner makasi boye nini. O tika nzela na maboko ya Nzambe te. Na tika na nzela na maboko ya Nzambe na. No kanga ni kaka. Malili, et alors c'est un bien bon ça poso na fanda na réinitialiser mutu. Sikoyo bongo retard bonenge nini. O c'est daddy na kozala matinal. Oyebi bouchon mboko. Yango na tuni otika nzela na maboko ya Nzambe te. Okuta ngo polele. Ato tiki oyebi a. Ezalaka ya kokanga. Ya kokanga chaque jour. Boni poto. Ka ndenge zala. Ndeko na nga poto esalaka yo zongelaka nini? Ma chérie. Ozongelaka nini ba camarade no nyoso bokono na bango baza na poto. Yo boka mwana ngango. Bana te, omonde balo bapna ki bana baza mokumba. Tika. Noko na nga yebisanga lobi ete ndeke. Soki bakangi esinga na lokolo batie mwa libanga ya muke akopumbwe malamu te. Libanga wana eza banani? Bana. Nana dema banga. Okopumbwe lisusu bien te yaya. Siko soko landi peka bana. Yaya okonunela awe. Poko nuna ya Kinshasa. Nako nuna ya poto eza deux choses différentes. Tika boy. Bato banuni na poto. C'est-à-dire elakisa kuteke banuni. Eza boy. Awa penze fingi sisaka biso. Soko nuneli awa tala kapacho azaki lo lendo be mission basaki ya Gucci ya cher omoni abeteli ndeko nanga na tia ko frère te oloba nanga pa mama solo bando yi déjà o eza première mission première mission to kutente bongo pasteur John no po yambiete no na yambiete na bandi na yo tozo kota na sike so bokutani pesa embote non pesa yebisa pena John Itolia pété
dadi pe lité akana ta fan club na yo Non, yebisa, atala ka yo osomona bato baluka babundisa biso biso na to saka musala lignée mon côté Makasi. ya kenda ka boye ngana kenda ka boye muna mutana mateya na ye pe na formule na ye makasi osomona mais poto lingi bino na so lela bino mibale na yambi yo mbongo na poto na maboko na bino na yambi yo nga bino bilamba pour la tisa pe ka ya poto te Afrique oya ni net na poto mais bilamba Afrique ok nano la sko ni net ngo to na tikaka to bunda ka sombali to mona na pe ba miso ngo to mona na kala obungi te pour ba bisanga mutu so akeka poto ayeki chasa abunga ba adresse banda kuna ye ya bandeko na ye yo bungi te jamais nga bunga verti awa et puis la moto nga na nga jika moto ndeko na ngai soko sali bongo to ko umela na nzela te soko sali bongo te bana ba kolia te na moni émission au titre ezalaka télé réalité to betaka ba makambu nyonso oyo moni na poto na onga pe na moni awa parce que na yebite est-ce que batu nyonso o tchela ki motema na poto bokutani to ba misusu balobi ete musale kangi bango te en tout cas nga bata poto na comprendre musale kangi bango ponga mona yo tala ndi tozara tozara na tante na mona ka même lignée au donc atana kuti mutute na mona ngo normal ok po basala musala makasi ko boni tata mwesi ya bana Eunice Banze la fleur du jour femme intelligente ya malamu na bomona na ki non c'est la télé réalité mona ite atana tali na kolinga kana tuna mituna omoni boutique Eunice Banze la fleur du jour kini marché ya Belgique azana nyonso na kati ya Belgique wana Eunice Banze na kangi nga turoyo na ndenga azape na ba appartement na va na Lost na Lost kitoko a Lost kitoko kimia songi ezate mobulu ezate kindoke ezate vierge c'est vrai ça a Lost mboka ya a Lost vierge de lobio vierge eloko ya mateza kuna na yoki na poto babundeli yo est-ce que yo posa moi so mibali bako bundela on néglige nga na kini c'est vrai ça moi si mama nanga ba poto na poto paka nga ba weli yo ti siko bazowela yo moko siko zoye bato kozwa nani na yo sala nga choix to yena ba photo te eza na enveloppe Pono salela mutu shwa na loyenge te mutu moko te dadi pona ngai na pono na loyenge te pona lie loko no yata moko te komponisa ozu combattant to zu ka mutu normali fo yebisaka nga na yebaka po mususu ozu combattant mususu ka mutu normali et permettre nga na yeba ete boye te la mutu normal. Au monde na vie Bible zolo ba chaque chose a son temps. Makasi. Profiter na moment o bazo wela yo o luka mutu aza responsable. OK. Na lobi bien responsable. O sunga na bana na famille o yo poko sunga na ye ce qui passe na bana na ye to pe na famille eza réciproque. Ezalaka ya sunga te. Moi ça d'abord non premièrement mosungi ya mobali. OK. Mobali pe na normalité azape mosungi ya mwasi. Na vie na même na libala mama mutu akoka azate. Na ngakondela ba concert surtout na libala mutu akoka azate et puis na libala faut ko sambela nzambe akutaniso na mobala motema malamu. Yepe mobali pe faut sambela ka nzambe kutanisanga pe na mwasi ya motema malamu. Soki bokutani moko aza motema malamu, moko aza motema mabe, bosali bombe. Compatibilité. Incompréhension moko ezalaka wana pratiquement impossible. Okay. Libala eza nango pona ki intellectualisme te. Okay. Ke boya atanga mingi te libala ezaka bonne compréhension. Bo se comprendre. Libala ezali mwasi pe akoko silika. Mais soki yo bomoni ke likambo mère silikeli eza valable kita. OK. Likambo o pe père silikeli eza valable yo pe maman kita. Parce que batu ebeli ko kita ba mona ngo lokola sali péché.
nga pe ko kite za ka passe na kala ko fo kitaka mama na koyebisa yo soko za moto kitaka te ko tala omoni bato ebele baboma bamabala na bango moko babenganisa bafiancé na bango moko libala eza kaka surtout biloko mibale oyo nakopeso comme secret soki oza na posa ewumela libala to mpe fiançai na ewumela eza kaka pardon na merci souplicité wana epo eza na basi mosu alobaka yanga pardon kaka na nzambe so oza nzambe to ozwa pardon na nga te yo posala nga mabe te bolingo eza mosapi na miso te maboko fo ekita monoko nde eloba maloba ya kitoko c'est ça ozomona tozomona lelo oyo bato bazobeta na makofi na mabala bato bazobunda na libala et surtout libala ya mabe mama Kapashi oyo nga nalelaka ndeko mwasi akutena mobala ndoki ndeko mobali mpe akutena mwasi ndoki mwasi mpe akutena mobali ya ndoki. Okay. Na vie na oso okutani ka na ndoki nde okwa ko supporter yete eloko soki ezokomela biso mpe pasi makasi to mpe soni na kati ya na koti makasi na kota kati bien eloko mpe esala biso soni makasi kovandisa les deux familles surtout ça de kovandisa les deux familles ozoyeba te bisalela ya mobali oyo ba irresponsable mobali oyo na famille tango ayaki apesaki intention émotion impression que yaza sérieux aza mutu malamu mais tango yo ke na ndako makambo yo zomona yango te ba belle famille bat bazomona te c'est ça ba belle mère ba belle père bazomona te ba beau père bazomona te yo mutu zomona yango mona mama Kapashi libala soki eleki ka 5 ans eza na 1000 chances ezwa ta ebele libala epanzana nonga avant inane koka incompréhension liboso ezalaka va inane parce que wana eza lokwa ndeti osangisi bato oyo bakoki kosangana te sikoyo batitide na bango ezobala na te ndeti nga na ebandeli na nga na boma libala mpo na nini mama Clémentine azalaki soki alambi biloko tala supu ebele mais mwasi na zwi akokaka kolamba biloko te supu ebima so yoka tala niveau buzoba omonake mutu munene me alinga boma libala nelo obwezanga tina pona supu ozomonaka supu nga mama na nga kolisi ngai supu nde likolo ya supu pepe supu supu mama Clémentine azalaki ata labi ponu yango mabe me supu kaka Clémentine tala bola yo siko na yo kutana mwasi moko ala mama tembele supu emona na ate ala mito msoni ya oto benga bouillon supu emona na ate ala mingombe nga bite bisuto mesana bo avana simba mosoni premier boule fweke na nini na supu outi no poto me oende ka kosi atindeli ote biloko ezamela memika o Yunishi Banza atindeli nga biloko atindelo parfait mama na lingaka escroquerie te ndeni ni biloko musu etikala oya na ndam te na kuta na biloko tro na bato ba kotikala te na kuta na biloko tro na bato ba uta poto na kuta na biloko tro na bato ba uta poto etikala ko ya nzoka pesi bandeko na mibali waya Yunishi Banze biloko na nge kokite lakisa nini ngana za muta lokolo yo te eza lokolo ye kokanga Yunishi Banze la fleur du chuto ça appelle mukolo konde ko zana bosiko ata yo mo nga pena lokolo na nga yango Yunishi parfait non fini la wapi te fo fungola non fungola ndenge ni bouton yo benda kabo benda eloko yo te benda pa du ko nyonso we ni ndenge ni benda likolo nde ye Yunishi Banze ko bomanga la fleur du jour femme intelligente a compter on que Yunishi Banze azila a comprendre que nzambala o ba fini yango mingi batu nyonso osolo botala siko biloko bandeko na nga batindelaka ngai mpona kopompaka mais yo mo mpe na part na yo oyo eza part ya Yunishi naolandela yo oyo
eza para Yunishi Banzi ngana uta poto bande ko bochata na ba télévision ngana uta poto ya chango atana mwa montage sala bien na yela yo valise mobimba ya kadingi na kadingi kaleso te ko boya kande ko fongola valise na songa na mondako ko tia motema na o Yunishi Banzi te bimisa pe ya yo na yedi la mama lili me na bosa poto ba esthétique yo kabe bon enveloppe oh siko soki soki parfait o esili importance à botino ezana bano chaka mai na kati Yunishi Banzi tata mwasa bana nzamba pambola yo bisika bizwami yo na sepeli makasi bible zoloba tozala reconnaissant na bazo kanisa biso bazo sunga misala na biso et lelo oyo même biso na Kinshasa na ba diaspora to koma na ba guerre d'esprit ba colline ngezaki kala ya kalisute ezalaki muke dadi pesa biso numéro ya costume batuna kalisute dadi pesa biso numéro ya chemise batuna kalisute dadi pona nini biso nyonso tokenda kokutana place bazo kata ba terrain ya zui terrain na zui terrain to moni bino esi bokoka bokoma nango to kabela bino lisute mais photo de la reconnaissance quoi na ba madame Yunishi Banzi la fleur du jour femme intelligente atindelinga botini mais botini oyo ezande nantunga na kati botini ya parfum ya simbelo alingaka ne babiloko te mais alimbisa biso simba meko tia makanisteke na kobosana tia na kati na simbelo okuti famille ndenge nini te nakuti bango bien des autres otikelaki bango yango mpe ko okuteli bango nakuti bango bien bande kwa poto bayebi soni naza na grippe veuillez m'excuser babi ozoya te pona nini lite azoya te pona nini ba diaspora nakoya babi azoya te pona nini tolingaki mingi nakoya faut kende bande konanga poto nakoya je vous aime beaucoup na saleli bino musala mingi na sexy bino na ba forme nyonso nakoya na yoki message obotindelinge pa mama Kapashi na yambi yango pe na kimia mama Kapashi ndengo osala déjà non so possibilité za bakisa mwanda mwanonsi ndio sala ki annonce ngana zala ki te nazali na kati ya ndako wa beza trouble unana posa annonce penza o penzo sala kana vato bande émission OK mais mabanga no pesila mabanga ezali ba aimé ponda dollar boss bazali ba Ricky Rox les jeunes millionnaires mwana mama Sandrine Kazali mokonza ba mama azali King Salomon Elon Musk Eric Jeng azali na minute okutu azali bien na minute okutu King Salomon Elon Musk a fêté 31 ans de carrière ya ki affaire ya mbongo et comme na minute osoko bengi batindele mbongo na numéro ni obenga te ndengo obenga na numéro ya Mamo International obenga na numéro ya Dani Image yondo koloba so batindela par M-Pesa par Orange Money to par Western to par Ria to pour MoneyGram ndenge yo kolingela na côté na normal oui côté la bango ngai e nazo benga ndelelo nazo benga lelo bon merci na bao nyeso ba Olanda biso eza émission na biso ya bozongi ya mama Kapashi de retour avec Fox oui en tout cas bato nyeso bazolanda ngai na pesi bino pour moi merci bato ba yambara biso pe na mikili ya poto to pesi bino merci mingi le msuba ba mama Kapashi oye na restaurant na biso te oye na boutique na biso te to comment obanga pa bakan comme belé mboke beba na bakan soki po bengi pete to koyeba ndenge nini ki oza na posa na biso bato musu abengi te a fixé au rendez-vous te malinka ka oya mabe oya manga bien te c'est ça faut yambanga avec honneur obengi sangai yango penza loba na mama loba ki to makasi na comprendre que poto e kolisi yo obano loba no lingala me bano bima lokwa ndeti kimbala lingala etengama loba sikoyo ata oza na Kinshasa oza na besoin ya dadi aza permanent oza na besoin mama Kapashi tozali oza na publicité na yo olobi Kapashi yelanga dadi tozali tokoya tozokende pe na décembre
ntoma aza awa oza na saki ya loso oza na mbongo ya nzambala oza mpe na parfum oza na mokoto olobi te ngai na okatisaka dadi suki mpo na sepeyangai mingi dadi azali toza mpe na besoin ane esili tomona mpe ke tosekisaki bino totiaki bino mpe à l'aise nazalaki te awa kapashe oza te ate kosekisa oyo ya kala okofutela yango mpe na ne ya sika oyo ezala mpe eza na bato mosusu osekisa ye kala masilika bando okoma golwa ezaka bongoafuta koseka ya kala ok en tout cas merci na bango bakolanda biso tozocompatir mpe na famille ekutu prophète ekutu prophète ekutu tokolobela yango mpe kaka na kati ya émission mais condoléance na famille ekutu mosali na nzambe biso mosali na nzambe soki akufi toregretaka mingi te mpo akufi kati na yesu akelola susi ezalaka kaka mpo bana batikali miki mwasi atikali famille etikali bakati ye vie avant oyo esengelaki asala comme préparation mpo lobi atikela bana na ye atika bana na kimia toyebi te awa bana batikali betike mwasi atikali ye moko nani akozwa charge wana mpo lelo bato bakomi kokima charge kala ezalaki mwana bungi okolokota mwana okomona mpo mona mwana oyo kozala pasi bakolekisa ntina baterritoire lelo ekomi soki obungisi mwana omona no ye pasi te mpo bato baokima charge mwana bungi aya kozwa ye ka awa na coin awa azawa wana yo ndenge oprofite okima me moto akokima aza te meme baorphelina ekoka lisuki kozwa bana te pasi eleki nzala bato bazokemba silisa annonce na yo mais condoléance na famille ekutu papa na biso mpe Masasi Kabamba azwaki mpe mwa problème ya accident tocompatir nga na lite en tout cas bonne guérison na icône ya mboka salongo bonne guérison na papa na biso Masasi artiste comédien oyo asekisa bato asepelisa bato na bandenge nyonso tolingaka te bino bozaka na système ya boya na bambongo ya minene boya kola ete ba médaille d'or mpo bayoki akufi aza na bomoi akometaki accident circonstance ya accident bosunga ye atelema lisusu azongela lisusu musala na ye ekozala bien makasi ba courage ya trop na papa Masasi Kabamba na tombeli yo courage bonne guérison. Vraiment. Dadi taye sikoyo lelo sujet rozala to simba de part et d'autre omona ki mbula pe we beta ki pesa pe non batumbo ta fatu banda. Na pesi ba congolais nyonso obozota la biso partout na monde entier mokili mobimba. Yawe nzambe tate ya likolo apambola bino. Amen. Parce que mama Kapashi bomo isedie. Nzambe ne mutu abatelaka biso, nzambe ne mutu akutanisaka biso. Mama Kapashi na koyebi biso ete Bible ezoloba soki noko abateli, mama abateli, bana babateli basali musala punda. Mama Kapashi na koyebi biso eloko moko memi mama oyo soko zana ndeko moko oyo ozwaki en charge. Ozwaki en charge d'une manière financière, d'une manière foufou. Mais ko batelama oya batelamaka ce Dieu. Ezala yo. Ezala baboti na yo, ezala bana na yo, mutu aza capable ko batela muninga azate. Mutu abatela ka biso eza bobele nzambe. Biso to memaka un simple contribution na ba vie ya baninga. C'est pour cela nga na lobaka bande ko soki bozo yoka nga mingi, boko zo même dégoût ya ko yoka ba pasteur na bino. Bo comprendre ete déjà plus na ba parole o eza télé-réalité au Bible soloba est-ce que nature eza ko enseigner binoté biso ba toto te aga plus nature to ebisaka batu banga makambo ko banga yo lelo o batu ebele ba comprendre ka munene ya l'état soki problème à l'état yé soki l'état bwili yo ndo comprendre l'état zalaka bakasi du fait que l'état bwili yo te batu ebele même ba ba fana libana mboka ba l'état na biso za faible l'état na biso za faible te l'état za faible to boité. Mais il y a comme action ya brakajawa okolela batu mususu bako filmer mutakala na yo okokamwa o comprendre que te nzoto na ngai comme jouer na miso abato. C'est pour cela mi batela nzambe abatela yo. Na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso batala ka biso mama Kapashi na kobeto li solo moko na kendeki na hôpital moko ya Ime na ba Congo batu bayebi Ime bazali kuna soki na kisantu na kimpese batu bayebi hôpital wana bazali otamboli na mutamayele lelo paradis aza mona kuna. OK
na kimpese Ya utakuna. na kende ko tela mutu ya maladi mama na kuti mutu ya maladi na kio tela mutu ya maladi me na kuti mutu ya maladi moso atele mata zaka ya kolala Okay. aibi singa lobi dadi à part famille na ngai yo na mama Kapashi Tika bo. C'est que photo zonga ko. pona nini azotala biso na condition ya kolalela santé eza bien te mais distraction na ye ezalaka biso tosalaka mosala monene naza mutu oyo leta koloba te tozopesa baindividu bato moko maladi ya mitu bamatrikile awa ezoyebana ta mutu na makolo te topesaka adadi mpona kosekisa bato omérité ozomona ete telani meme biloko oyo ministre ya culture alinga asala asali sunini alinga bimisa mbongo ebele mpona concert oyo ezoyebana ta mutu na makolo te tomemisi ngambu mpo ye moko akotaki na masolo ya Alibaba et les 40 voleurs bakotisi ye na kati ya nzungu wana. C'est pour cela, madame la ministre, les ministres mais la ministre. Madame les ministres, na tous les deux moutons pour na mouton passer la chose naïe. Madame il est ministre. Faites attention maman. Toko balukela on a moins temps mouké. Toko kana biso biloko wana parce que biso pe toza batu oyo lelo oyo tozo mona ministère ya culture na niveau ya ba comédien tozo mona eloko malonga peso salama ezate. Kaka un individu moko basangani Alibaba et de 40 voleurs. Ben ko yebi so $1 million et ko simba te to ko telemela ngo il s'agit ko marcher na ko pesa modo na changu batu ba marcher pour na yango to keneti na ministère de culture a to no buka ba mire. Madame la ministre, je vous salue. To présenter ba mes condoléances na ba famille nyoso o bazana matanga tika ete le véritable consolateur, le bon Dieu, oyebi ko consoler. Te maman, ngani na zaboye, à part que le baba besoin na ngana zo apé par baninga. C'est très important que zo aga par na yo mon côté. Au moins te to présenter ba mes condoléances boy. Et ça la bande ko ba koufeli bien. Ba comprendre ete maman Kapashi na dadi ba na maturité. Ba kanisa na même biso bato yo, bango ba yebi biso me biso to yebi bango te. Yo uti poto yeti. Webi na minute combien de bateaux to cheka numéro na yo ozaka na posa $10 benga to pesa yo. Ndeko na gani. Comme te ko sacrifier na kabaka ya yo bongo na yo kaka kabelo kosomba somba ba soutien mama Kapashi kabaka na initiative opesa kambara moko ya ndeko nango kontelanga ba voyage ese na kenda lisusu voyage katana okende na yebi mbula te okende kabaka oyebi pourquoi na yemi nzembo yo boni mama ni mama très bien. Très bien. Oyebi pourquoi na okomisa mboto. Oyebi pourquoi na yemi nzembo yo akokisi 36 ans na sama belé. Luambo papa na biso Luambo koko na biso. OK. Toko fêter 36e anniversaire na ina inde 3. Na yebi so eloko mo mama Kapashi sama belé elekaka bambulo to vivraki. Oyebi sama. Elekaka bambula ya bomoi. Omonika kolala kolamuke tanga kufaki na tanga kufaki za na ba agini ba compter en réseaux sociaux te ba compter loté to solo la baza ba casse la calcul obom sidi ne comprendre te obombela ka ajango nini aja mutu ba bomba on aja mwasi ba bomba on aja mwasi ba bomba ka ya biso mibali to publier makasi yo zakina agini ngai tango papa Luambo makeda kufi na za na 15 ans na minute on a 51 ans na kokisi yango bana OK jazz ba Congol te na lié côté zaka reconnaissance nzembo yelinga na mutu ndeti na minute OK jazz ya na sponsor te na producteur te batu ba koli ozwa nini ngai na saka reconnaissant po papa Luambo makeda tso na posali ya kabri abanego ya oliango na changu kamundeli alinga ka kamundeli makasi grand maître Luambo makiaji ye na kamundeli tika boy abaneko longwa pena inde 3 eko lela kamundeli na quartier 1 na bikarabitus wana
parce que place biso to na kokutane yango wana. OK. C'est pour cela na bengisi ba amoureux nyonso ya la bonne musique. Na 1 2 3 1 2 3. Boya to fêter na bino fête ya. Wa mkoni. Dimanche. Dimanche Yo to bina ko? Dimanche. Dimanche kaka. Yaka to tête au monde na ba famille ba otungisa biso makasi. Donc il faut se détendre. Donc il faut se détendre. Yaki nani otungisa ko makasi. Ti. Ndeko na ngai to kende. Dimanche penat Nozala honorable Fiston Mundadi. Na kozala na ye moko JC Luambo. Ah. Oui, na ozana Élysée Luambo. Ozana nani? Élysée Luambo. Wana luka ofronter ngai. Makasi. Ozana Élysée Luambo. Oui. Ngana kozana ya JC Luambo. Ah. To vanda wana skoto. Ozana ni? Emungu Luango. Emungu Luango. Luambo. Luambo. Ozalaka bobote na famille wana. Gérant. Ah, gérant. Oui. Numéro. Pas l'Élysée. Ah, OK. Tozala wana epesa bien makasi. Vraiment je vous salue. Baluambo makia di nyonso. Na pesi bino bambote ba amoureux nyonso ya OK Jazzy. Kulutu Luambo makia di 36e année yango yo. Toya omoni ba kulutu nyonso de tolobi ba sepeli. Ah lité epena za ka reconnaissant ayeba pe mo makambu ya mboka na ye. Mais kota endo ton pesa ko beba makasi faut ba biso to ya concert. Wana makambu sko moti la gouverneur liloba ah émission na ngai. Mais oui. Ngamo na tindi eza obeba makasi ko yo bakanga yo mukolo chaîne te bakanga nde ngai. Na kama ba yo ka mwasi soni. Moi te bakanga ko poazinyo. To sala non eloko bosembe. Mais bosembo la suspendre yo a suspendre ndengai. Obanga mwasi to likamunini. Bobima bima na bilonga na yeba te. Te ezalaka te. So baza basi na bino akala ngani na nyoko amela bango. Kapashi. Oui. Na poto po kutana epe na bambula. Chaque jour eloko ileki ko bebisa gender na poto lokola mbula exact. Grand frère nanga bengi na yamba en pleine émission. Papingi na mao. Akenda. Azali. Mon cordon. Nayambio en pleine émission Kapash kutazo kamwa lobi kulutu na yo papingi na mau akenda wapinga lobi yasila kate obwakisa yaya obwakisa alobi TV kufa tosili cette émission ngina mau papi a soutenir nga makasi na carrière ngina mau papi te na yambio penza avec honneur yaya totala lelo te bino nde batu bosali musala poto komo to komi lelo bato bazo sepela nango lelo bayebi te ke lisolo o ezalande ya papi ngina mau merci na pesi Kapashi mbote na pesi mbote kulutu merci beaucoup merci kitoko apesi conseil na conseil ngalo bini boka bonate bosara msa bien bino mbale abiso kozo apesu eloko te sundola ye ofi wana paza maboko makasi mingi akimanga na mbongo wana ya papi mutayi bisinga okosi okosi mama Kapashi dadi Bible ezoloba chaque chose na makono makasi batala ebisote banka makolo na boyi na webi so eloko moko mama Kapashi Bible ezoloba na biso chaque chose a son temps lelo zo kende po landa pena partie au bien de bona mwasi c'est très vaste lelo zo kende poto okei ozongi mama Kapashi faut kolisa kondima na yo amen bato pe basana ba problème ba oluka ba poto fo ebisa bango ete bozela ta ya nzambe surtout ça poto ebomisi bato ebele poto bato ebele bibembe na bango emonana te pona koluka nzela ya poto amen poto ozomona poto mama Kapashi bato ebele oza conscient à l'époque ba yela ba trafic mususu oge ko ndima pe nzela wana okufi
mais circonstance yaki kotombe nini ozalaki na mbongo te okokende na bango nzela moko oye koyebisa bango ke yayanga na zwi na nga mbongo te bino bosani bokende mais bato yango mpe banda bakenda suite ezalaka te bakoma to bakoma te mama Kapashi na koma na kondima moko lelo koleka na bakolo fwa nzamba limite papa na ngai mosala na nzambe na linga kokote mingi na makamu na nga parce que na linga ke mingi l'homme de Dieu pasteur de la foi l'homme de la foi mutu akondima ba vie ba enseigner biso makasi komona mutu azotamona na contexte banda botama yeba mutu kata soma mutu kata kuta mutu kata na famille matambola na contexte alobi eza bilembo ya kondima lelo sikoto koloba nini tokondimela ye ou bien tokoboya ye tokondimele tokoloba ete otangisaki biso kitoko olesaki biso liloba nzambe ya solo mama Kapashi na biso lolo oyo baninga mabe bazali o basimbisi baninga na bango lo bakisi makasi tushi te fuko lo bakisi o babomisi si baninga na bango mama Kapashi mutu akosa yo te prudence pe katanaka oui nde muninga no yebiso lobi te esa ke loko te yaya to fanda bampia kaboye nsoto na biso ko kota mbongo prudence pe e katanaka oui ozwa maladi po prudence esagini e katanaki lelo onga na komi tuna nazoba oh mama bande ko bokata no ba prière wana ya voyage pardon bokata yango bokata no ba prière wa bokata yango pourquoi esa na bato belé na minute oyo basenga c'est-à-dire basenga kutu nzambe poto te ba okende poto me ya misala mabe akendaka poto azongaka maza muta misala mabe ebele yo za mwana nzambe foza na kondima manga na koma na fwa moko pratiquement impossible mama Kapashi tango bandaki musala oyo ya sika ya télévision obande ko sutukela bato bakendaka ba poto makasi naza conséquence ya makambo ya poto mama Kapashi soko kufa menge sina kufa et puis na ngana bela mutu pona makambo ya poto tika boy pona nini biso tango tozo kola na ba quartier na biso ezalaki soki famille moko bakufeli po ebembi wana ekunda mafu batu ba uta wapi poto bakozela ya mboka baye ya poto base nini baye kokutana ya mboka bayeli kinzonzi ya poto baye na mbongo po ya mboka bayaka na mbongo te bango bayaka na makasu ayeko sa ba cérémonie ndenge ba okunda ndeko na ye na ko peso conseil kumisa nzambe lelo zokende poto avec conscience ke na ke poto misala mabete na ke poto akisite lelo ona zobisa yo vie ya poto bato bele ba sacrifier banzoto na bango po mutu azosele makambo ya poto fo amekisa ye mpe nzoto po makambo ya poto kende mbangu lukuta kolanda biloko wana te omoni yango lelo komi kwenda vutuka mama Kapashi mizongisa pe na makanisi no sima mizongisa na bafoto na oyo ya kala oyo ezalaka soki otala yango lelo omitu na question moment oyo et puis photo ya kala intimidaka esalaka biso kaka mwa mabe mo boye omituna mais elatelo pe na ntango ya kala bato bane ko apprécier yango bayebisanga pe bien habillé mais lelo so publier yango bato bamona loko uti mboka makasi nzoka bible ezoloba chaque chose à son temps tant o ndenge mikolo ezopusana mafuta sika pe ezobotama tant mikolo ezopusana na batelefone pe ya bakalite ya sika ezobotama kala na ntango wana photo ezalaki très souffrant photo ezosouffrir lelo photo ezosouffrir te na telefone okobimisa bafoto ya kitoko mais motu soki atali yo photo ya kala eyebana te yo ozobima lokola mokolo ya lelo ozobima lokola ozalaki maladi na ntango wana ezobima lokola yo ndo leke bato nyonso na pasi nzoko leke bato nyonso na pasi te ezalaki bafoto ya kala ozongi mboka oui tango tozonga mboka ebayisaka biso ndenge nga na lelaka nzambe nazongi lisu na mboka oyo po oyo tokutanaka nango pratiquement impossible lelo o biso bato lelo tooleka na batefe toyebani biso bato bakomisa biso nde babanki makasi na ba famille tokoma ba banki makasi na ba quartier tokoma ba banki na YouTube partout tozaka ba banki toza ba banki te toza bato akozanga toza bato akokelela
tosalaka mpe mosala mpo bato baede biso bakabela biso Makasi. lobi okoma journée Vendredi tadi. différence nini osali ntango okiti mboka naotuna question elo fo totunana En tout cas, namona epa ke na uti nde poto apres na ye mboka désordre. motu nyonso osala ndenge alingeli moto likolo ya moto. motu aza na titre na mboka azwi sens unique motu nyonso c'est-à-dire motu nyonso akokisa posa na moto ye nyonso ana liberté liberté na ye osala oyo nyonso wana ngo kosumba na prince. omoni mpe parti politique mpe baye kosalela réunion na bango na soti mouton Oui. na se wana ya soti mouton ekoma nini na sa soti mouton nayebi te eza kaka nde balobaka ke moto abandeki koluka place ya kobatama moi ne ya kokimela mbula soti mouton ebima nde lokola ndako batongela bango mpo na ngai totyango baporte totyango baporte ntongo etani tosali nini tofongoli dadi surtout ya bino ya cango ya biso ya ntango ekoma wenze ekoma toilette ekoma nyonso mabe surtout bitabe nakoma siko koregrete batongeli biso eloka malamu nakoma komituna mposa babuka yango te babuka bazongisa pla babuka bazongisa pla babuka bazongisa pla soit batia badiscipline mosusu moi te Capage TV. Capage TV. Capage TV.